Bonjour les amis. Bonjour les amis, on est là aujourd'hui, le lundi. Aujourd'hui le lundi, on est là. Alors, on essaye au moins de... d'être au moins sûr que tout fonctionne bien. Nous sommes sur TikTok. Nous sommes encore sur comment est-ce qu'on appelle ça, Facebook. Et on est encore sur YouTube. En tout cas, les amis, bonjour les amis. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Nous voulons savoir si réellement on a de quoi les images sont bonnes, ou bien comment est-ce qu'on appelle ça, Nini Nabiso. Bonjour Cindy. Bonjour Rose. Grâce, bonjour. Essayez une fois de nous dire si comment est-ce qu'on appelle ça, les images. Les images sont bonnes. Et comment est-ce qu'on appelle ça? On installe un peu pour voir, pour vous donner vraiment de très bonnes images. Et vous donner aussi les quoi, les sons là qui est, les sons vraiment. Très bien. En tout cas, on est là. Bonjour les amis. En tout cas, aujourd'hui, vous avez vu notre titre qu'on a mis là. Titre Nabiso, Nakanisi, Bozoko Landa, titre Nabiso à Mokola Lelo, et ça dit que entre les loto kolobela Makambo et tout ça, koloba Bitumbaya Félix, Nakagame, pardon, voilà. Bitumbaya Félix, Nakabila, Nani ako gagné Bitumbawana. Bitumbaya Félix, Nakagame, Nani ako gagné Bitumbawana. Bitumbaya Félix, na John Numbi, Nani ako gagné Bitumbawana. Bitumbaya Félix, na Nanga, Nani ako gagné Bitumbawana. Bitumbaya Félix, na M23, Nani ako gagné Bitumbawana. Bitumbaya Félix, na peuple congolais, Nani ako gagné Bitumbawana. En tout cas, c'est aujourd'hui, toko mekana no kopesa na ba idée, kopesa na maman makanisi. Po toyeba ndenge ni makambo ya mboka na biso za kokende. Il faut toyeba mboka na biso eza kokende malamu to ezo kokende malamu te. Il faut toyeba toyebisana nini oyo tokoki kosala de façon que mboka na biso ekende malamu, mboka na biso ekende kitoko. En tout cas, topesa na makanisi, topesa na ba idée, tokoki kotika mboka yango moko te na maboko ya batu. On dirait que biso toza ba locataires ya mboka wana. Non, nous ne sommes pas des locataires, les locataires, mais on est aussi des propriétaires de ce pays-là. Nous ne sommes pas des locataires. Et alors, comme nous ne sommes pas des locataires, c'est pour cette raison, tolobaka makambo ya mboka wana. Parce que batumosu ba koloba très bien que non, vous perdez votre temps, ou bien, bozolo ba makambo ango, boza batamiti tete. Toza koloba po mboka wana, nzambe mutu apesa biso nyonso. Eza ya mutu te, nzambe alobi ke, tala mboko oyo na pesi bino. C'est pour cette raison, bozo mona ke, biso nyonso toza na droit ya mboka wana. Yango wana bomoni tolobaka, yango wana bomoni tolobaka pe.
C'est pas pour rien que tu ini mutu ou bien tu as ou bien ce qui est nini, en tout cas baninga basiba koti bokota bocha ba j'aime et bo signaler nga pe soki pona ye basi régulièrement son eza bien na eloko nini na ba image na biso eza bien en tout cas soki bo pesi biso moi signe et kosala pe bien kitoko bande ko bazana Facebook soki boza kolanda biso bosala biso signe to solo la makambo ya mboka bande ko na biso bazana YouTube memement na bande ko na biso bazana TikTok tozana en direct il y a 3 réseaux. Alors voilà mokolo ya lelo tozo koloba na baninga toyeba o bitumba eza na mboka na biso siko yawa bitumba oyo eza na kati ya Kinshasa est-ce que réellement Félix akolonga bitumba oyo ezali na kati ya Congo wana nde mutuna na biso ya lelo tolingi toyeba soki réellement ako gagner bitumba ya oyo ezali na mboka na oyo ezali na Congo tolingi toyeba ke basinyi nini eza kolakisa ke akolonga ngo parce que na minute oyo Félix azako bunda na Kagame azako bunda na Nanga azako bunda na M23 azako bunda na Kabila azako bunda na ba opposant ba oyo bazala na Congo et puis les choses azako bunda na parti mususu ya ba Congolais ba oyo bazali d'accord na yete. Comment est-ce quelqu'un peut en sortir? Dans l'entretemps, secrétaire général Naye Abimi, Augustin Kabouya, a pesi ka moi son moko, ya kolobake, IDPS on a échoué. IDPS toko kite. Ah voilà, le Konanga et Luzayat, en tout cas Luzayat, bonjour. Et pas yo Zali, mais quand on a ko kabola, la moni aux na Facebook, mais quand on a ko kabola émission na biso, et en même temps, tous a ko passer siko yawa na YouTube, mais quand ko partager peu les sources na YouTube, mais quand tous a ko siko yawa tous a na direct sources na émission la biso ezako passer na TikTok, ezako passer na YouTube, ezako passer pe na Facebook. En tout cas, mais ko partager émission pour to comme belé, to ye bandengini to ko solo la. Mboka ezali mon boulot. Les lots lingi to yeba, comment est-ce que Félix a koko en sortir? Na bitumba jonso yo yemoko aluki boyi. Est-ce que a quoi en sortir bitumba ko gagner bitumba oyo? Na minduki ako gagner bitumba oyo na diplomatie ako gagner bitumba oyo ndenge nini Félix afongoli ba branche ya bitumba ebele biso toyebaki ke Félix akobunda nano na Kagame na Nanga na M23 po soki bas asilisi bitumba na siko ndaye ko banda siko bitumba interne bitumba na comment il s'appelle na Joseph Kabila mais tolali tolamoki tomoni abandi mbala moko bitumba na aloki bitumba mosusu tolobana no makambo ya Félix azanani Félix azali civil. Félix azali civil nano asimba munduki te. Ayebi ata bunduki ndenge babeta kangote.
alata nano ata sokoto na nzoto te. Ayebi mosala ya basoda te. Kabila azali soldat depuis bon mois na ye. Ceux qui tango azalaka na 20 ans, ceux qui 19 ans, ceux qui combien? Aza déjà na zamba. Aye Kabila ayebi ba kombo ya minduki nyonso. Ayebi bitumba. Kabila za militaire asa beteme asasi. Asa ayebi ba technique ya kobunda nango bitumba. Avantage ya moko ya Kabila yangwana. Deuxième avantage ya Kabila. Kabila ayebi Congo le ti poche na ye. Parce que azalaki président ya Congo pendant 18 ans. Kabila mokonzi ya Congo pendant 18 ans. Donc c'est-à-dire ayebi Congo mobimba nyonso na très bien. Avantage mosusu yangwana ya Kabila. Kabila avantage na ye mosusu ya misato ezali nini? Ba généraux nyonso toza na bango ti siko yawa. Kabila muto anomaka bango. Avantage ya Kabila ezali ba soda nyonso toza na bango. Ba soda nyonso toza na bango. Bazali ba soda ba oyo bazwaki formation na tango ya Kabila, tango aza chef de l'État. Mais ndenge nini Félix a sali 5 ans na pouvoir. 6e année yango. Ndenge nini oyo akoki kolonga civil akende kolonga militaire. Nano tomona te likambo ndenge na salama. Ba exemple ezali ebele. Makambo na salama kana Mali. Makambo na salama na Congo Brazzaville. Toza déjà na mwa bateau et toza komona ke makambo na salama ba civil ba kokwaka na bango te. Jamais lokola Kabila za soda abanda bituma na Félix na Félix aza civil ba soda batika Kabila ndeko na bango moninga na bango militaire te. Nano tomona te. Na minute oyo il faut toyeba ke Kabila aza wapi. Na minute oyo nini oyo Kabila aza kosala oyo pe aza komi bongisa. Voilà. Balaye ko tabole misala balaye ko tanga bango commentaire ya baninga. Boye bisangai baninga na ngai ndenge nini Félix akoi kolonga bato yo bazako bundisa ye bazana minduki. Parce que Félix était sikoyawa. Ba soda nyonso bazana kati ya Congo bazali ba oyo ya Kabila. Presque quelques généraux bazali oyo ya Kabila. Ba officier ebele. Ndenge nini Félix auti koya a convaincre ba généraux nyonso na ba officier na ba soda babundisa mutoyo anomaka bango. Mutoyo apesaka bango ba pete wana bazana yango. Ndenge nini batwana? Ndenge nini mutwana?
ndenge nini batwana bakoki kotika Kabila oyo apesaka bango ba fonction ba pete lelo bokomi ba généraux ba colonel balanda maloba ya civil nanu tomona te nulle part nanu esalama te na minute oyo nanga na M23 basi bazui déjà une grande partie à Congo et partie oyo bango bazui eza partie oyo eza na richesse partie oyo eza na richesse ya Congo bandeko na ngai bovanda pe bokanisa lelo oyo président ya Angola président ya Angola bakutani kuna basololi basali makambo kilikili bocha ba j'aime bando ko ngai bocha ba j'aime plus de j'aime ebele merci mingi ndeko na ngai lelo yo président ya Angola et pas bakende ki basololi baye komona keno makambo ekosila awate il faut que Félix bakutana na Kagame bango mibale mais Félix asa lobi ke akokutana na Kabila na Kagame te Félix le baka ndenga zaka bi change mais hier ça juré à lobi ke akokutana na Kagame jamais soki atikali kaka na ide na ye wana ya koloba ke akokutana na Kagame te Lorenzo alobi président ya Angola alobi ke pona makambwana asali nyonso pona ye avancement ezalité sikoyo etikali batumi balwana Félix na Kagame bavanda basolola soki bayokani te c'est-à-dire totiki bango babunda tokotika bango babunda président ya Angola alobi ke soki baboyi ko vanda bango mibale basolola totika bango babunda bandeko na ngai soki batiki biso po tobunda na Kagame M23 na nanga est-ce que na ndengi boyebeli na ba analyse nyonso to sali vous croyez que Félix Akolonga donc, tu es habité ce qui est koleka ndenge nini. Voilà. Tu éviter ce que les candengeni. Félix alobi que jamais à kokuta na Kabila na Kagame. Président Angola alobi que non. Pour la likambo et si il faut kabino mbele bokutana. To telemi wana sikoya. Mais dans l'entretemps, parti oyo basi bakati Congo, Congo c'est Katani. Congo na minute c'est Katani. Na minute oyo
Congo ese etikali ndambo. Congo ese etikali ndambo. Toyebite mukoloni nyo tokozongisaka Congo nyonso ekoma ndenge ezalaki kala. Toyebite. Oyo troisième année tozoko kene nango. Depuis Bakata Congo. Toyebite mukoloni nyo tokozaka Congo ezonga mobimba ndenge ezalaki. Nanga lobi ke akosuka wate. Nanga lobi akosuka kaka na Kinshasa. Na ndenge toza komona. Bande Konanga, il faut vous partager cette émission. Maybe, il fait déjà tard en Europe. Il fait déjà tard en Afrique. Mais en Afrique, pardon, en Koto et Tozali. Tozali nous bien. Bon, mais on peut partager l'émission d'Abisso de façon que Tozali moi est belé comme ça. Tout tu appelles j'aime pour ekatanate. Vous voyez que ceux qui j'aime les alités bakataka. Mais pour Tozali très bien, il faut tu j'aime. Toi encourager baninga musupo bakota to kabola makanisi po to yeba ndenge nini to koki ko sauver mboka na biso na situation yo mboka na biso ezali parce que la situation mboka na biso ezali to ko récupérer mboka na biso ndenge ni mobimba nango po ese tikali ndambo mais to ko récupérer ngo ndenge nini mobimba na yango. Et alors, il y a moins de choses qu'on peut ça dans ma canisse. Ndenge nini toko ko récupérer mboka et comme mobimba ndenge ezalaki. Parce que na kota la boina miso ezo mona na net c'est impossible. Et effectivement baninga nangai. C'est impossible pour Félix à récupérer Congo mobimba ndenge ezalaki. Ça il faut oublier. Bolandi, secrétaire général Kabouya. Kabouya lobby que en tout cas IDPS bonjour vraiment Louzaya Dio vraiment. Merci Ming, vraiment, mais quand on a un petit nangai, le Zayadio, petit nangai, mais quand on a partagé émission, et puis quand tu as j'aime belé pour bakata angote, tout ça là, au moins 45 minutes, tu partager, na ba cadeau paysan gâté, dans on a ndeko nanga moko apesi nga cadeau, en tout cas na sepeli makasi nzambaza la nayo. Tout le monde est secrétaire général, il y a parti, il dépêche à lobby boye. À lobby que le peuple congolais, Bachaki Mote mais pas, il dépêche que ce que tu as pouvoir, en tout cas, toko cha sécurité, toko pesa bana mboka ba misala, toko vie sociale de Kobonga, mais tout ça li angoté. Wana secrétaire général ya IDPS, parti au pouvoir. Siko baninga nangai. Félix yena no asilisi bitumbana nangate. Asilisi bitumbana Kagame te, na M23 te, ake koluka bitumba mususu. Na soda Kabila aza militaire, Kabila aza soda, Kabila sa bunda babitumba.
Alors, boye bisangai, technique ni de Félix a ça de façon que a gagné bitumboyo. A ça la ndenge ni po a gagné bitumba oyo. Bandi kona ngai. Pona ngai na zomo na c'est impossible. Félix a kolongate. A kolongate pourquoi? Parce que Félix azana armée. Félix azana armée. Ya kobundana Kagame, kobundana Nanga, kobundana M23, kobundana Kabila. Et puis les sous Félix va conseiller ma belle. Monto a conseillé Félix que a attaqué Kagame. Félix a fait une erreur. Omoni Kagame et Kabila n'a pas voté les cas qui ont en 2016, je crois. 2019. Kabila soka linga kocha Shadari. Et l'autre ata moko linga kessela mate. To linga kile muso. Omoni ba Congolais ninga to trakiwana. Premier jour, deuxième jour, omoni calme koti basoda ba mini banda ba calme ba tunyoso bina ko banga to zaka nangwana calme pe koti tisi ko yo Shadari za chef de l'état. Ou bien apesi Fayulu. Kaka ndenge na Afrique ndenge za la kawana. Muntata moko alinga sa elo kata moko azala kite. Tolingale musomone kaka ba opposant boyina boye elinga koleka kaka ndenge Félix a triché ba élection yi. Elinga pe koleka ba première mi amikolo ya liboso ana makelele makelele pe esili pe allez la vie continue. Mais Kabila a pesi Félix ce pouvoir. Bande kona ngai na koyebisa da sololi na mutu moko proche ya John Numbi. Ayebisi nga boy. Ayebisi nga ke mokolo yo bazalaki kosala réunion pona ko remettre pouvoir na Félix. John Numbi azalaki, Kabila azalaki, Nehemi directeur ya cabinet ya Kabila azalaki, Mutoyo Félix alinga boma oya sa kimi na France ou bien na Belgique, nani comment na nani François Beya azalaki. John Numbi a ebisaki Félix. John Numbi a ebisaki Félix. O moni denga zo signé wana. Soki o trahir. Na ndenge ozo ko signé wana. Soki o trahir. Yeba ke tokosuki sayo. Maloba ya John Numbi. Bato e bazalaki wana, soki batuni ba koyebisa bato e bazalaki wana. Et soki bato ba lingo vérifier ba trouver John Numbi a yebisaki Félix très bien. John Numbi ayebisaki John Numbi ayebisaki Félix Boy. Mon cher ami,
on va te donner le pouvoir. Ceux qui ont trahi, na biloko yozoko signé sikoya. Tokozala simana yo. John Nombia aza vivant. Et Père Félix Ayebi. John Nombia Ayebi saki Félix ke. Awa yo ozoko signé. Kebaka. Tozako pèse au pouvoir. Soko au seigneur. Mon cher ami. Tokotika yo te yata mokete. Si Félix a eu une erreur, il fallait attendre à la bitumbana batamike mike ya Kabila batamike mike oyo. Mais aye ko banda bitumbana alingia kanga alingia boto la biloko ya Kabila azwa kinga kati azwa banda ku nyonso ya Kabila azwa biloko nyonso ya Kabila ba compte ya Kabila kangango. Donc, veut dire Kabila a Kima Congo. Mais, Moutou a conseillé Félix qui a attaqué Kabila. En tout cas, Moutou a dit Félix. Moutou a vraiment conseillé Félix qui a attaqué Kagame. Pardon, attaqué Kabila. Alingi Félix était à Mokete. Mes chers amis, vous croyez que Soda Wana Pesaki Félix Bokonzika sans signer un document? Ils avaient signé un document. Et qu'on s'ala boyer, et qu'on s'ala boyer, et qu'on s'ala boyer, et qu'on s'ala boyer, et qu'on s'ala boyer. Bah signer document. Batou Bazalaki sur place. François Beya. Batou Bazalaki sur place. John Nombi. Batou Bazalaki sur place. Directeur à cabinet, il y a comment il s'appelle encore? Il y a Kabila. Batou Nyon Sona Bazalaki sur place. Félix a signé document. Vous savez, dans l'armée, si tu trahis, Nakata Basoda, Toke Nakata Basoda te, Nakata politique, ceux qui ont signé déjà un document, Olapinda ya que non, n'a qu'au trahir te, et que oyoko trahir, c'est-à-dire que c'est ta mort. Au signé, Liwanayo, tu es là parce que de toute façon, tu as trahi. C'est ça qu'on appelle Zelaya militaire. C'est ça qu'on appelle la politique. Trahison, il y a Félix. Tout le monde a na Vital Kamer. Vital Kamer va signer un document. Écoutez, moi je vais faire 5 ans. Toi aussi tu vas faire 5 ans. Bon, on va être là, on va vivre. Bah, yokana qui très bien. Bah, vidéo ezali. Mikanda pe ezali. Mais, comment il s'appelle? Nani? Vital Kamer va yoko récompenser yé na bambongo. Félix a payé un bongo il y a 100 jours. Que tikanga na pouvoir. Vital Kamer bayoko yoka non mon cher ami, tikanga na pouvoir a payé bambongo il y a 100 jours, des millions et des millions. Bayeko yoka na très bien que mon Aïdé pèse Félix, c'est ce qui a dit qu'aucun na mboulo. En 2028. À côté que la caméra pouvoir. À côté que la Moutaïde pèse, à côté, n'andenge bayo kanaki. N'andenge caméra salisiye, à servir ye, à cambier tous les 2 mandats.
Mokolo Kamere, Kabila, pardon, Félix Akokende, Félix va nous présenter. Ako présenter, IDPS, tout d'abord, IDPS, c'est Kofi, ils ont peu de société. Dauphin, il y a Félix, en 2028, ce qu'il y a comme on a mené de façon, na Bible qui a comme on a été. Félix, c'est pour naïe Dauphin naïe, et ils allaient Vital Kamere. Mais, malheureusement, toko comme on a été. Vous avez été rebelle, bande konangai. Vous m'abonnez vraiment, toko comme rebelle, pour dire, il n'a besoin de katanakate, tous allez rebelle. Alors, Vital Kamere, Bayokani, mais Félix, Bayokani, ko retravailler, nenge Bayokanaki, 2028, pour naïa à l'objet que non, ngai na kotika, yonde Dauphin na ngai, yo mutoko sa na 2028. Mais toko comme na 2028 te, Félix a comme na 2028 te. Qui a eu la élection en 2028, jamais. Félix a comme en 2028. Alors, Bitumba Oyo Sikoyo Félix a fongoli Bitumba partout. Bitumba Oyo Félix a eu Koluka. Oyo ya Kabila. Kabila mutu apesa ka ye pouvoir kopesa. Kabila mutu vraiment ingratitude. O mene ingratitude baninga na ngai eza mabe. Eza mabe na basansi nyonso. Na basi tobalaka. Na basi o babalaka biso. Boko komona mutu mususu. Mwasi mususu aye. Olongoli mwasana na Kinshasa oye na Congo. Pardon, olongoli na Congo oye na poto. Mwasi amoni poto. Asundoli yo mutosala ki dépense. Ayibi ata sika basomba ka passeport te. Osombeli passeport odoki visa. Na mbongo ya monyoko li ya poto. Jusqu'à tel point que non mwasi na ngaya. Ayeko ya na poto. Apakoli mafuta akomi kitoko. Akomi boye na boye. Ayeko ye babalwa ya mboka. Lobi na lobi ya bengani yo. Achio libanda. Mais, bota la plupart ya baswana. Kolela ya mobali ya za kolala libanda. Kolela ya mobali o ya za. Parce que, kolela ya mbo motoki ya mutu. Abus de confiance, c'est ça la kabatu mabe. Ce que au moment ba vie ya batu mususu e beba. Ezali ba abus de confiance. Ce que au moment ba vie ya batu mususu. Ezako kende libosote. Mutu avanditi nini na salaka na ya mabe ya mokili. Ayebi trebe ke na ona salaka likambo na escrokaka mutu mbongo na kosaka mutu na salaka bo likambo mabe bien liwe ekoti veut dire que mabe nyonso ekotaka wana, c'est-à-dire que c'est l'ingratitude sur place tango zo sala ngo pona yo zo mona ngosike no ngana ayanke na gagner ngana ayanke na mwende na bimisele omoni ngana za ayanke mais zandingo wana te Likoyela yo koyeba te. Félix siko aza yanke et pourtant siko Félix a comme milliardaire. Yena bande kona ye nyonso. Mais muto ya pesa qui est pouvoir. Félix na milito azo koluka bomaye. Bande kona nga vous imaginez. Kabila muto azi pouvoir a pesi Félix. Le même Kabila comme Koluka aboma Félix. Alors, Kabila pour aboma Félix, il faut que nous comme alliés. Na bananga na M23 libanda. Kabila muto asali 18 ans de pouvoir. Ba généraux plus que ba généraux nous ba officier, ba colonel, ba officier, ba militaire, ba oyo baza sur place na Kinshasa, ba koto sanano na tisi koya baza koto sa Baza Kotosa Kadam, pardon, Kabila. Kabila soka longo alingi kolongola Félix na pouvoir. Ako kende ko bandele bitumba libanda ya Kinshasa te.
Ako pesa suko makana na Kinshasa, asala kangu na tamba Bemba. Bemba zwaka masasi akimi mbangu. Akiko bomba na ambassade d'Afrique du Sud, soki d'Afrique du Sud, soki ya France. Hein? Kabila pour aller à Longo, la Félix na pouvoir. Bato ba conseiller Félix tia en erreur. Kabila pour aller Longo, la Félix na pouvoir. A kolukate ake ndoko banda bitumba na est. A kosala eyoma na Kisasa. Poti siko yawa. Kabila zana no puissant. 90% à bas généraux. Tout le bagage à 100%. Il y a des officiers, des généraux, des colonels, des nini, tout ça, des lieutenants. Baza nantisikoya, baza bato Kabila. Kabila soka alingi obanda yoma, akobanda yoma na kati ya Kinshasa. Kabila za soda. Ba généraux mosusu baza na confiance ya Kabila tile loyo. Kabila a besoin yake ndoko bandela bitumba na este, musika na Kinshasa te, non jamais. Kabila za na ba généraux, sur place na Kinshasa. Ba oya noma. Baza ebele ba tango fort, ba nini nyoso ba monyoso na tisiko yawa. Baza no kotosa Kabila. Mais ndeko na biso bakeko kosa ye, bakeko yebise makambo eza yango te. Oh non, Kabila aza azoko ya kobonisa yo. Donc, c'est pour vous dire très bien que, bande konanga situation, tozana mosiko na Congo, Félix a mis le keli makambo ebele, oyo soki mbolo esili, o kure toko banda, Félix a kosili sangote. Parce que la minute oyo, président ya Angola atiki na ye. Atiki ndengenini. Atiki pour la minute oyo, pour ba américain, ba occidentaux, ba tunyon so ba lobi ke, pour bitumbe sila. Il faut que Félix avanda na Kagame. Mais Félix y a lobby que akovanda ka na Kagame te. Kagame pe a lobby non jamais. Muto ya sa kanalenga liwa ke akoboma ngai. Muto ya sa lobby na ngai na kolala ka pongite na ndako na ngai. Muto ya lobby na ngai ke ako sa de façon que balongola ngai na pouvoir na kovanda ka na yete. Azali mubundisi na ngai muto azoko loka boma ngai. Oh, c'est quoi ton souke pas wapi? Yamona bosoko mona ke mbulo toza na ngoyo. Soke esili Félix aza chef de l'État. Oh, kuna toko banda jamais. Tala ndenge nini nanga zoko ke na kotaka. Est-ce que bomoni kwa avancer ya nanga? Est-ce que tango nanga azako kuta ba FARDC azo okuta vraiment résistance ya masasi ekolela balobi ke moyen bako tezate pour la ba information nanga za kotinda maloba ke lobi na kokoya kuna na 15h na kokota na mboka songolo paka na 15h omoni ba FARDC balongole bilamba ya ba Sokoto batikala ni ba civil ba kati mikili bakei. Et la minute oyo nanga lingaka côté déjà Goma depuis Kala. Mais les Américains va l'habiter. Anglais, Allemand, parce que Goma wana des capitales, il y a richesse,
ya monde na minute oyo. Ba mindele, baza kuna ebele, ya ba américain, ya ba anglais, ya ba tondi kuna bebo bako yiba kaka mbongo à l'état ya Congo. Mais balobi ke nanga soko koti na masasi, mais bango pe bako kokufa. Te zela to négocier soki esimbite okokota sans lisasi elela. Pona okota nanga na kati ya Goma. Eza problème te. Eza ta problème te pona nanga akota na kati ya akota na Goma. Non, tout d'abord Goma ngo nanga sa entouré Goma mobimba. Goma wan basi ba entouré yango mobimba. Alors pour la okota c'est simple. Basoda bazakunate. Tout comme la Kisangani basoda bazate, Équateur basoda bazate. Donc bande konanga na minute oyo. Monto ya pesa ki Félix conseil que lobake Kabila aza quoi Kabila po attaquer jamais à kokende ko bandele bitumba na est. Kabila va faire la guerre sur place na Kinshasa. Exactement ndenge les souba bitumba ya les souba na Denis Sassou Nguesso. Kabila zana na ba généraux na yetisi ko na unakata Kinshasa. Kabila zana na armée na yetisi ko ya na Kinshasa. Kabila zana en force. Est-ce que 5 ans, est-ce que Félix a formé armée? Combien de généraux? Combien de lieutenants, colonels? Félix a ça sali. Bango nyonso na bazali wana. Bazana no batuya Kabila. Félix Kabila soka baningi ko bandeko bitumba. Kabila ko keneni le part. Akobanda le bitumba na Kisasa. Boyo ki ba américain, na ba occidentaux balobi ki balobi ni, balobi que jamais. Ba ebisi Félix que tika Kabila tranquille. Tika bato yo lobi que condamné à mort, tika bango condamné à mort ezate. Et tika Kabila tranquille. Bande konanga, je vais vous dire une chose. Kabila, est-ce que vous croyez très bien que Kabila a zoba? Après 18 ans, alongo na pouvoir kakaboye. Basigné Mikanda. Mikanda basigné qui pourquoi? Parce qu'il y a que mon toisa ko changer. Et mais ce qui a changé, toko sala ndenge nini? Kabila sa mi prépara ki nyonso. Bande konanga. Yangwana moni basigné ki ba document na Félix. Général John Numbi. Numbi a yebisi Félix bafani na mesa. Numbi a fani na mesa. Félix, général Numbi a yebisi Félix que Félix, faites attention à ce que tu signes là. Aux autres signer des documents moko. Mais faites attention. Moko lo yo ko trahir biso. Yeba que on va venir chez toi. Maloba ya Numbi avant Félix Azouabik a signé. Ndenge bayokanaki. Ezali. François Beya Avandi. John Numbi Avandi. Directeur de la cabinet ya Kabila Avandi. Muto Yonani. Comment il s'appelle encore? Nani Musu Azaraki wana. Comment la ekoya? Mavandi. Félix a vu stylo pour abandonner signer.
John Nombi a le bien. Attends. Est-ce que tu as très bien lu? Atouni Félix, est-ce que tu as très bien lu? Félix a le but que non, j'ai très bien, j'ai compris. Est-ce que tu as compris? John Nombi. Botuna Jean-Marc Kabonda. Il était là. Botuna François Beya. Il était là. John Nombi a tout dit Félix, est-ce que réellement tu as compris? Félix a levé que non, j'ai très bien compris. Mais John Nombi a fait Bakissa. Mon coloyo ko trahir. Félix, on va t'avoir. Mais les lois Félix a trahir. A trahir. Pour n'aller l'obinini. A commis Koluka. Akanga Mouto a fait ça qui est pouvoir. Quelle ingratitude. Les lois a commis Koluka Baka. Akanga Mouto Félix Mouto a sali yo Moutou. A fait ça Kokibo Konzi. Ça c'est quel genre d'ingratitude. Yo kindenge wana. Que non, Kabila boy na boy. Aux chefs de l'État, au lien ko benga ye. Mais mon cher ami, Toyo Kanaki, mais qu'est-ce qui se passe? Nazoka nungu que non, écoutez boy na boy. Mais qu'est-ce qui se passe? Ozwi lolendo ya baluba oche. Mais okotika mbongo wana, okotika ba million nyonso wana okolia ngote. Yo kaneli siko Kabila ki akoya la Kisasa te. Mais Kabila c'était un militaire. Na milito tovandi Kabila a komi bongisa. Po Kabila ko kufa boyeza asa neti ozo kanela neti mwasi na yote ozo kanela neti mutu amuko akabo jamais. Na milito Kabila pe na milito Félix Oyefoye va bien que Kabila se prépare. Bitumbo yo ozwi. Oluki bitumbo na Kagame. Okaneli Kagame ke okobomaye, Kagame akolala nanda kuna ile susute, Kagame ozana force militaire sikoyawa, oko à partir de Kinshasa obomi Kagame, ogangi ti rien. Ogangi pamba, ogangi aïe. Ogangi pamba. Ogangi pamba. Oebisi mokili mobimba lisé sur mes lèvres. Batu batali ba lèvres na yo batangi ango balobi ke maintenant ay esili. Mais les loyo Nanga arrive en force. Kagame a avoué. Il a avoué que oui, bien sûr. Nazali na basoda na kati ya Congo. Bon, vous savez que bomba. Kagame a avoué yango. Alobi bien que nazali na basoda na kati ya Congo. Pour la sécurité na ngai. Président ya Congo a kaneli ko bomba ngai. Président ya Congo a kaneli ngai po alongola nga na pouvoir. Président ya Congo ye wana kaneli ngai po ayela nga bitumba. Alors, comme précaution, allez na kangi frontière na bani bitumba. Avant il y a quoi que l'anga parce qu'il y a le but à quoi que l'anga bunduki nala la pongite. Kagame andimi que oui nazana ba soda na kati ya Congo. Attendez ba raison na ye. Félix Bilobela ende mutu ko bomisa yo. Bilobela. Makambo ozala kila ngona nanga na no silicité. Au bandit makambo na M23. M23 na sollicité
obani na Kagame. Kagame na sollicité, obani siko na Kabila. Mais sur place na kati ya Kinshasa, ozana ba généraux ya Kabila. Ozana ba colonel ya Kabila. Ozana ba lieutenant ya Kabila. Ozana ba officier ya ndenge na ndenge. Est-ce que tu as fait raisonner? Ozana document oyo signaki ke soko trahir. Babo mangai. Document yo signaki wana. Félix, il faut savoir très bien que Ozana affaire na ba militaire. Yo Oza civil, yeba très bien que suko Ozana bitumba na ba militaire. Kagame un militaire makizar ya kala. M23 ba soda ya kala. Nanga komi soda. Kabila soda depuis 16 ans. Akola na maki. Yo kolonga vraiment. Tala batu musune baluka kama. Félix yo kolonga. Bande kunangai, situation tozala ngoma, et tozala situation moko très grave. Ce qui va tout mososo, baza ko négligé, baza ko mona makambo e pamba. Ce qui va tout mososo, baza ko mona soki bazo bono ndenge nini. Mais situation na ndenge na ba communication tozala yango. Na ba masolo toza ko solo na batu, na ba communication toza ko na yango. Félix est en danger. Na ba makambo toza nango toza koyoka parti toza ko bengana toza koyoka Félix est en danger. Soki mbulo yo soki ngai soki na Félix be Félix asa comme milliardaire be la kangi bisaka na kimi. Mais soki mbulo yo parce que Kabila na minute Kabila zo ko ba kitebe que non voilà soki na ke na Congo bako kanga ngai bien bako sala nini Kabila zana biloko na ba ferme na nyonso o ezakura na Katanga o ezana Kingakati o bandeko ba biloko na nyonso ba biloko siko azoko kanisa ke lokola ba botoli nanga bandako na nyonso ba biloko na nyonso ba mbongo ba nini yepe siko bakoboto la biloko na ye. Kingakati bakoboto lango. Banda ferme ya Lubumbashi bakoboto lango. Banda kuna ye o ya tonga bakoboto lango. Est-ce que réellement akondima yango? Soda andi maka défaite ka boye. Soda abanga bitumba avant guerre. Maintenant on a mona soda ndengo na te. Félix, c'est ce qui les soubaza la en vie. Alingaki koyebi c'est ok, mon cher ami, tika ko sakana na soda. Pour la soda, liwa c'est rien. Ce qui les soubaza la en vie, Félix, il fallait autour na lisuba, nde muto alingaka yebisa yo ke soda azanani. Ba soda yo zana bangwana. Yemba katrebe ke muto anomaka bango muto adirijaka bango pendant 18 ans. Ezali Kabila. Confiance na bango ko soda apesa confiance na soda. Jamais akoko pesa confiance na civil. Félix oza civil. Yemba ke ba soda nyonso na ba généraux nyonso na. Ti sikoyo ba ako pesa confiance na moninga na bango soda Kabila. Bande konanga na zomo na ba GMT na ba cadeau. Bande konanga tout ça na ba TikTok na zomo na ba cadeau te na zomo na ba GMT vraiment baya ko kata lisusu bakata émission. Futur. Bonjour
Bah j'aime ebele, bah cadeau ebele, qu'on partage l'émission, qu'on m'y abonne. Et ça, là, moi bien. Bah ne konangai na zako ebi sabino makambo solo pour la koloba très bien que soda zaka soda. Soda pesa la confiance que pas moninga na soda. Félix ala civil. Jamais Félix a koloba na ba soda que non, bokangela ngai Kabila, jamais. Et ba soda pe ba kei. Soda mo ya wapi? Soda oyo Kabila mutu a forma bango, Kabila mutu a besa bango ba pete. Pendant 18 ans, civil a ya kabo bokangela ngai Kabila bakangiye. Ndeko na nga ba pesi yo ba conseil ya mabe makasi. Yango pona ba conseil na ngai na okolo ba très bien que oui oso yo ke lengi ya pouvoir moyen woti ke ezalité pona yo ezomona ke okende ti 2028 le musu 2028 ana kolinga o dribbler mais kasi okokoma kuna te mbulo suko esili okune ko na oko ekosila tende ko na ngai. Voilà, on a fait 1 heure du temps. Ndekonanga Futur, merci beaucoup. Bonne soirée. Habitez Ernie Boza et Parambino. Lekinangai, gana pese na bande ko ba bakota ki ba encourager ki ngai ba mbote to za bande ko ngai petit na ngai Christian Goyi ya bambote ya Wakancha boye ba très bien boyoki tout d'abord siko ya Félix a commis siko na bitumba siko na peuple congolais parce que secrétaire général yemo ko lobi que on a échoué ba congolais bazelaki ke IDPC ebongisa social ba bongisi te bango moko nde baye ko siko ko vimba dans 5 ans batu bakomba milliardaire dans 5 ans batu bakomba millionnaire dans 5 ans peuple ko kufa mikolo nyonso bande ko nanga botala na Kinshasa batu bazo kufa zaka batu aka ya 30 ans 40 ans 50 ans soko za la chance soko za la chance nde oza mutu a 50 ans 60 ans prépare bazo kufa ka bana nike vie est très difficile dans la Kinshasa. Félix n'a pas dit qu'on a pas mouibi. N'a pas qu'on a mouibi. Mais Félix a quelque tumbula et si qu'il a mabé. Makambotango a quelque lukaka bitumba. Na Kabila. Félix c'est un document au Bosignaki avant de céder au pouvoir. Kendo o kende ko retanga lisusu. Ndenge boyokana kitanga lisusu mikanda wana na koyebisa maloba yeba maloba numbi ayebisa kiyo numbi général numbi ayebisa kiyo ke soki wo trahir tokoboma yo maloba wana Félix yokango. Au revoir et à la prochaine.